Mbote lisusu bandeko balandi ato ko mwa ndenge to mesina ko kutena biso na bino ko solo la masolo ba imboka masolo ya mboka Congo. Insécurité na mboka Congo, insécurité na ville de Kinshasa. Bino nyos boyoki ke état de siège. Mbongo ya l'état, mbongo ya gouvernement na be état de siège et kendaka lisusu te. Prolongation va dire prolonger avant comme la 10e oyo. Na Ituri, na Nord Kivu ba ko la mbongo gouvernement etindi te. Soda osala musala na nzala. Soda akobenga na mungunya na nzala. Mbongo ya ba soda oyo baza komi kuna basala musala na état de siège. Bacha kimia na ese ya mboka. Monga ba soda za wapi. To yebi ndenge makamyo sozo leka. Bozoyo ka ba interview. Que mbongo état de siège ya province ya Ituri ko ma 100 000 mais kuna ko maka 10 000. 90 000 nyo sozo tika wapi. Ezo kelebe place nini. Président de la République Fongola miso. Fongola miso na guerre est. Fongola miso na mboka Congo. Fongola miso peut pas conseiller baza peme na yo. Fongola miso peut pas ministre, fongola miso peut pas député na sénateur. Mboka oyo za ba congolais nyonso za un groupe de gens. Baka sa mboka oyo basa na mapeka na bango comme na bango ya basi na bana na bango. Parce que tozo concentrer makambo ebele na mboka au Congo. Oh quartier enseignement bana bazo tanga te. Ba député silence radio. Insécurité, ba sénateur ba député silence radio pour la nini. Ba ministre de sozoma na gouvernement ya Congo. Bana na basi na bango la plupart baza na Congo te. Baza na Kinshasa te. Baza ba mboka oyo bazala. O eleki malamu ko le Congo. Ba député ndangi moko bana na basi na bango Kinshasa te. Ba sénateur ndangi moko. Sikoyo bazo sala pour l'intérêt ba nani. Ya batu ya bana na ba famille ba libanda. Dans misolo ya Congo, yo soma ba immeuble libanda. Misolo ya Congo, ils ont tangisa batu libanda. Misolo ya Congo, ils ont la valeur morte pour les Congolais. Congolais vraiment se retrouver. État de droit en mboka Congo est comme à niveau nini. Mikolo uti ko le kala ya meleke mo na poto en direct de Belgique. Boyo kinenga lela kiawa. Alobi ke bande ko na ngai boya te. Awa jista mboka zana malamu te. 4 hectares ekei. Ndeko mo bimi ganki. Aye azui mabele abatu akomisa ko yaye. Ndeko na zongi poto donc mbongo nyonso tout retraite. On va nous préparer à une qui ça mbongo etikali awo. Donc on a pas séjour nyonso tout mbongo nyonso etikali ki ça. C'est ça réalité mboka Congo bana poto boya to sangana to tonga mboka na biso Congo. Bande ko bakomi kolela. Service ngo la ndenge makambo discours amakonza mboka de biso ezala kawapi. Distraction. Awa mikolo uto leka na yambaki famille Kabeya. Famille Kabeya ba na plateau na biso balobi ke je sais likambo zo le biso mingi état de droit oyo eza slogan kaka eza théâtre to bangi ba kosa biso lu basomba famille Kabeya basomba lupango de 30 ans passés nana robima monsieur Kudia Kiazayako John ngai siko nazali Kikuzeiko Didier yazali Kiazayako Kudia John. Vous comprenez? Alors le pan on est aillé. Na samba na gagna batuana. Le pan on a zone de jugement oyo. Mais bateau bazana le pan pendant 30 ans. Ba samba te, ba bunda te, ba zabna nyonga mutu te. Ba sala garder le pan wana batonga kanda na malembe. Après 30 ans, mutu aye le pan on aye. Na pouvoir na pouvoir à Félix Tshilombo. Na pouvoir wa lelo. 32 ans Bitumba, pouvoir ezwami, état de droit. Moutaya ko bimazu le pan abatu. Awa bakendaki tribunal, parquet, mais bazongi lisusu awa. Bolanda na bokebi nyosu théâtre nini ba magistrat. Ko ba théâtre bazo sala na mboka na biso Congo. Po ete ba le baké ndeko Félix na pouvoir na yo tala makambo bandeka ko sala. Ba kone bandeka ko lela. Bolanda na bokebi nyosu. Mais na ko sanga émission lelo ministre de la justice ya mboka Congo. Il faut au état de lié. Il y a secteur na yo. L'anda émission yo ministre de la justice na bandeli susu. Madame la ministre. Donc senga émission oyo tozo dédié ngo pa na yo ministre de la justice. Sunga peuple congolais, sunga ba congolais, sunga pe mokonza mboka mutazwa ki kombo na ya tango mokolo to. Pour le lo représenter ba congolais aux alawana. Oye ba nini oyo ko tombola.
bamona un jour moi si azaki na poste wana nini pe ba poste ni atikaki na poste wana ministre de justice bolanda ona bokemi nyonso so kolanda te ba directeur de cabinet ba conseiller na yo na baneli lisusu mi émission oyo eza dédié par un ministre ya justice ya mboka Congo. Mbote mama. Mbote papa nanga. Mbote santé. Santé za mama la muke. Donc tu koyamba mikolo uti koleka tuni o bandela no kombo te so bande ko musu balanda ki pete ba kombo na onini kombo na onani et puis nini mimi na plateau na biso. Kombo na ngai mama Pauline Mbwaya Kabeya. Na zongi lisusu ana sina lekaki awo. Mais makamna legela ki awo nazo komona ngo clarité. Eza na mbutu mingi. Yango lelo na yeli susu. Na yeli susu ko yebisake. Mese John oyo ayeko kota na lupangu na ngai. Akangisa bana na ngai. Akuta batu na kati ya lupangu wana lelo bato ya akuta na lupangu wana ba koma bilanga ba soda oyo ba police oyo acha na kati ya lupangu wana ba viola ka bango lero nyonso. Awo na sako loba wana ndaku ya carrier bana wana bazako lala libanda. Na ndaku ya carrier ekweyi na kenda na justice na zana mikanda na maboko na ngai. Oyo Isofia nanu liboso asambisa kibiso. Ko samse ya samse biso albi azwi likambo atindi yango na tripe. Na kotinda likambo na tripe atindi toke na tripe to sambi likambo na tripe. Pona kokata likambo na tripe balobi faut biso to descendre sur terrain. To mona esika ni balongola ba borne oyo Mese John ayeke kofunda nango mwana na ngai. Pona kokita sur terrain Mese John aboyi alobi eza bongo te il faut akamati likambo atindi na appel. Tokende na appel. Likambo esalami le 4 nde balbi tokende na appel. OK mama jana mo moke. Le pangango eza concession to le pango eza na commune nini place nini juste. Le pango eza na commune Munga Fula. Eza presque concession. Eza na commune Munga Fula avenue Ngwala numéro 5. Quartier CPA. OK d'accord nanga maman ndenge bosoma le pango wana bosoma le pango wana panambula boni. Na somba le pango depuis 1991. Ngai na mobali na ngato somba le pango depuis 1991. To somba le pango wana. Est-ce que papa zaka nyonga mutu na itika na ndenga azokota na mabele John abomisi ye na koti na mabele na Isofia oyo babomisi mobali na nga koti na mabele na tikala komona ndenga na tikala komona mutu mota réclamer que tata oyo azaki na nyongo na ye yendeko John Kudia Kiazayako aye pa na nzela nini ayiko proposer bino lopango boteke ndambu to ayeka ka moko boye na yebi yete comme Mercedes ka bimika apparaît kaka ndenge wana bimi na yoki kaka cardia za na lopango abengi nga certain samedi le 17 juillet ngana za hôpital na papa abengi ngai abi awa ba umu bakoti na kati ya lopango babandi ko moksole lopango na bengi bana na ngai oya mibali bazaki mwa musika me mwana ngai ya mwasi ayeko kita habitude bayaka na lupango pona londa ba pondo ebele ba manyoko biloko so bagenda ka bakeko zo biloko wana dango akomi kuna kuti babandi ko moksole lupango ya habite mboko sa lupango mutu modelo te bino bo uti wapo za banani Mese Kudia abimi aza ko lakisa yeke ngai nde propriétaire lupango na sombi lupango auprès de la République yoko nyate suma kolono atozana mo dire awate ya oh yo sombi lopango auprès de la République biso to kufite to sana bomo République otegelo lopango a consulter biso te ategelo kaka lopango ezaka ya République hein biso to zana lopango oyo depuis 1991 ti lelo na 2021 yo ko occupé lopango République ategelo lopango ale tango mwana azako ebise bongo abandi ko filmer misala oyo bazako sala na kati ya lopango mwana na ngai abandi ko filmer ba borne o babandi ko lona na kati ya lopango tango ako filmer biloko wana nde Mese Kudia abengi la police oya leni oyo evandaka na ka na cimetière ya Kinsuka abengi bango bayeko ya wana plus de 10 policiers baweli mwana wana ya mwasi ye moko babendi wana bakati na bilamba babendi yeti na kasho na leni na Kinsuka kuna bano bazaki pembe na kati ya lupango wana bakimiki binani musika nde babenga bayi mama awo bakangi ya Iveti bakiti na ye bakangi ye pona nini opo yaki na lupango ba Kudia lobi konya tama kosuna lupango te na bandiko luka bana ba okende kolanda mwana esika bachena na kasho ya mwasi s'il vous plaît na bengi avocat na ngai avocat kiti ba yebise komanda oya akangi mwana akangi ye azate mo yebise to libérer ye ezate mwana la na kasho le 17 bakanga ki ye le 18 le 19
Le 19 wana baye ko memena tongo tongo bakei na ye na parquet ya grande instance. Na susi na bange tam camion oyo ko yana bato ko sambisa bazonga na ye pakende na makala. Na tindi avocat ke ya rapidité mbango. Ba bandi de marche wana pam 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 pam. Baye ko libérer moi noyo na 20h ya le 19. Tango aza ko libérer aza ko pese maloba boyi. Na mikando nga na zana ngona maboko. Bino famille ka be bonya tamakolo na bino kati ya lupango te. Ayoki. Lopango eza ya kuja. Bino famille ka be bo mekate so ibo meki o basali yo eza muke. O ba ko sala bino mukolo boko kende lisusu e ko leko basali yo. Lopango république ndatekele ngai. Bino bozena nyongo ya l'état, lopango na bino bien 100 mètres pour république ateka ngoto ndenge ni mama. Lopango ezali 50 mètres sur 140. Ok, na madozo kana ipana mbote de konanga. Mbote bote. Kombo nani? JRKB. JRKB donc moi na mama. Oui. Ok, mais quand on parle historique muke to zo baté mboka na biso Congo slogan ezali état de droit. État de droit yango éviter zo comme théâtre, ba infantile. Deux exemples réellement état de droit solo. Poto lingi emoni batimi ba ni ne ba de konso ba bazo yemba kuna dans nini to salité. Nini to salité ba Rosimu Kendi ba Thérèse Kapangale ba kufa pour la démocratie et restauration de l'état de droit ils ont na mboko au Congo. Mais là bangunia ba ini ya peuple congolais ba continuer kaka. Ko na sima ko tila Félix Bakal na sima ya buzo ba oyo ba signature buzo ba buzo. Surtout ma pangu na mboka Congo. Nazo lobelango butu moi. Sera au ba tribunal, au ba parquet ya mboka Congo. On est ba criminel ba sila. Au moins ba dozo ba est na ba samba souté. De ça ma pangue, la concession, parcelle. De quoi n'aille. Au début comment on a dit? JRKB. JRKB. Ni ne comme les bino de ça bon a comme na monga pula. Bino boza famille KBA. Nan de ko John Kudia Lusayak. Ndeko John Kudia. Aza. Aye na propriété na biso parce que papa oto kufa yape. Papa pe kuta kufi. Suite kaka ya parce que le roi papa zaki déjà kobela papa kufi suite ya information ya makambo et sala maki na lupango nde bakangaki ndeko nanga ya mwasi donc tangu papa aza ya nanga oui donc tangu papa apprendre nouvelle wana na état ya santé azala nango nde à rendre âme et eloko yo tozo déplorer vraiment makasi awawa ezali musala oyo tomoni chef de l'état zo sala mais ça na bateau bazo bundisa ye kaka parce que eza vraiment déplorable que tozala na kati ya mboka donc mutu penza moyibi na ba preuve nyonso et la sakeno mutu aza moyibi mais soka kei kaka na justice a senge loko justice ezo réagir mbala moko malgré que ba élément de preuve au biso tozo disposer eza irréfutable. Mais on a constaté lenteur même dans la justice pour réagir. Toro ben même pas lenteur, ils allaient vraiment donc justice a lingi pour réagir. Donc ils ont une autorité parce que ben information tous allons les assurer. Ils ont une autorité parce que en réalité peu coup d'ango bon biso na ba information tous allons yé pe ba cheka akocha. Ba o penza ba o sala musala ezali baza ba procureur mibale baza na sima likambo na ba général mibale ya mboka oyo ba kombo na ba parce oyo ça to comme wapi oui to na osepela kotanga ba kombo sikote oui mais néanmoins toza déjà na ba information que ça ba procureur mibale baza na sima dossier oyo na ba généraux mibale ya FRDC na la police ba on baza complice la souffrance ba congolais oui souffrance ba congolais donc bazo créer bimisi kaka mutu moko bapesi ye propriété et puis ye mutu wana bayebi système ni baosala pour que babimisela bango atekela bango mapango wana bokende na tribunal ya grande instance ya Gombe bosiki ni ya niveau nini na tribunal na tripé ya Ngaliema et en pleine instruction à dossier donc tozaki na phase ya kosamba tosalaki déjà ba audience ebele et sengaki que tout ça la descente sur terrain bakende batala
basa la constant na lupango ba occupant ainsi que ba bien soi-disant ba détruire et puis ko examiner pe les sous na dossier mikanda na bango parce que bango ba prétendre que no lupango za bango ba ya na mikanda na bango biso peut présenter à biso comme ça batala mikanda ya banani o ezali authentique mukanda oyo bango ba yeko bisa ya mukanda ni ya document ni ngai ba yena ba faux document. Est-ce que dans parquet dans tribunal si ba sala ba benga onini confrontation bine boyena ba document ba sala ngona nan tokomi na niveau nan tokomi na niveau à confrontation donc tokomi derrière niveau à confrontation maintenant le salamité et puis bango na au regard ya koyoka déjà ba juge nde ba ko sala o ba benga des fois na droit manœuvre dilatoire donc ya ko luka ko tirer les choses en longueur ba sali appel Pobo lemba. Nengi papa kufi, maman ba ko kufa, ye ba ko kufa de ko skali ya bango. To tika la rara ko kumema makambu na molai. Mais malheureusement c'est comme si même na surtout na niveau ya Gombe on a y a déplorer moi makambu ebele. Dans les chefs il y a ba autorité judiciaire kuna parce que façon bazo memela makambu eza vraiment na logique. Ok, maintenant bien boza bana papa Kabeya. Yande ko ngai. Répondre ngai loko oyo e utana motema na yo. Réponse oyo. Tant ozo mona eloko na bino. Na pouvoir oyo. Pouvoir oyo za sacrifice, pouvoir oyo za lelo. Vraiment. Au moins pouvoir oyo za lobby. Coup d'état, ya moko ba uteso wa pa ya zubor, ya famille ba kumbeli. Mais oyo za sacrifice, za mutoki. Za pour bana Congo nyonso. Pour moi, je suis à l'aéroport en Djib. Quand on a des Congolais, pour un magistrat, un avocat, un général, on a par force. Il y a des Congolais, il y a des Congolais. Il autorité, particulièrement procureur général de la République. Na ministre de la justice, na président, il y a conseil supérieur à magistrature, professeur Dieudonné, ba meka ko aider biso enfin que justice ya mboka ezonga penza na logique. Ba pe sa raison, na muto za na raison. Pe ba miyibi ba usurpateur ba kende prison. Ok, ba kende prison bandeko na nga bola mission oyo. Bandeko ba tata ba leki ba mama bola mission na éviter ba excellence ba député ba sénateur ba conseiller et ça la rabino ndende bazo benga na télévision boye journaliste a reçu l'émission bazo tanga kombo na place moyibi mafia détournement viol vol et salami. Et c'est la rabion d'ennemi. Mais au côté de la ngaï. Pour moi, c'est maman. Papa. Dimanche, tu comme on attend au tour le babouyawa. Le pang, il est dans la boca banane. Ah, ouais, toko le bao. Le pang, il est dans la boca yakudia. Na général Chichinyama, oya tini ba policier, ba vanda na kati ya lupango. Soki ekomi nga soki na kekuna ba ukoti sangate ba kupramenga arme. Général Chinyama. Dodo Chinyama zana zo awo. Yende mutu atinda ba soda kuna. Atinda bango kuna. Atinda bango kuna. Mutu ango John Kudi azaz soda. Azaz civil, azaz promoteur soki ya école moko bo école kudia ezaka na aveni mama yemo na kamunganga. Ouais. Ah. Donc hier lokola keko yiba lopango. Mboka oyo komika ba miyibi nde ba protéger. Ba général ba protéger kaka ba miyibi. Ba kolo biloko bango baza ba esclave baza ba nyama ko nyata na siama lokokunda na siama bele. Ndenge bazela biloko na bango na ba yebite. Mais lelo ba miyibi soki batelemi bango bazana pouvoir. Lelo lopango wana awana zako batsiko lelo lobby ezaki de match le 4 nde ba lobby ke tokende na cour d'appel. Le 4, le 5, le 6, le 7, bayeko buka ndako. Oyanga na check. Le 7 babuki ndako dimanche. Le 7 dimanche. Babuki ndako ya quartier na ngai. Parquet auto bande parquet a lobby tokende na cour d'appel. Abuki eloko te kuja na batu na ye nde bakei ko buka ndako wana ke lokola gardien baza ko luka ye po ba pesa ye moyen na mbongo atikela bango le pamba ko mona yete bayeko bukele ndako azolala libanda bana ne bazolala libanda. Biloko nyonso ezali babuki ndako wana. Justice ya mboka oyo eza wapi?
ongana za kotambola ana mai na misu mobala kena mabele likolo bato ya lokuta buyibi bana ya carrière na kati ya baza ko violer bango toke na plainte wana na auditoire militaire puisque ezamba les ba violer te ba violer ki mususu na ba policier oya leni tant ba violer toke ko porter plainte po ba funda plainte wana ba benga bato wana ba tuna bango mituna ya makambo bango basali ti lelo plainte wana yeba na kate toke ko porter plainte mususu ambala mibale jeudi wana hein ti lelo balinga kolongola balinga kolandela likambo ante na général ya auditorat supérieur. Ok, dans cette émission, il droit de l'homme, Moussous Baroland émission. Balandanga Basungangai, Naza mal vie. Donc, comme ça, on a de sa viol, et que c'est un pénal, il faut procéder dans un cas normal, donc comprendre l'état de droit, la dossier de la bino, il faut ça la moussa nango. Au leto s'il vous plaît, papa. Au leto landa likambo batindi biso na cour d'appel. Mikanda oyo nani Isofia atinda kitogenda ko samba nango yango. Nan bakati likambo yote balubi ngana triper biente bakende na grande instance na nzele potoke na grande instance bango basobuka ndako oyeza mikanda ya batinda yi ba inspecteur bakende ko identifier bati bazana kati ya lopango pe basi suspendre misala nyoso bazako sala na kati maintenant ni siko abuki l'état kaka na complicité ya dimanche babuki ndako dimanche babuki ndako botu na ye kuja oyo akoyebisa no groupe ya bato kuja oyo ndi azana bato ana sim na kati ya lopangu ezana ba policier ya dodo chinyam bazolanda kati ya lopangu awa nako loba basi bache batol mulongo mobimba boy mwaenda kota na lopangu wana ezate ba policier bazana lopangu wana soki kaka na ye na beti porte ba moninga bachenga arme na miso kokota awa te yoza babenga muyibi natambula kana moyo natambula kana butute pourquoi lopangu eza ya mutu yo sombi lopangu na yoko chaba soda na kati ba soda dodo chimanye sikele ba batele biloko ya leta lopangu eza ya leta ngana individu na za leta te ngana za individu simple citoyen de simple citoyenne hein ba soda bazokengela lopangu wana bazowela ngona na civil bien na soda ye lokola za na mbongo azu lopangu ya moyenda soki azili kamuna na soda na procureur na colonel akatele moyenda lopangu zo lopangu yango bombani bango ba konzi onde ba komiselo ceinture ya ko batela ba miyibi ya ko protéger ba miyibi ba ko le pamba za na droite miyibi ne ba za ko protéger ba ko pesa ina mayele mususu ya ko détruire ngai hein okay, ya mboko oyo papa chilobo musanyo siyo za ko sala oyo pasi nyoso papa chena monaki hein pasi nyoso papa chena monaki na mboka oyo po ba dictature ebonga na kati ya mboka oyo toza wapi na pasi ya modelo mobali na mabele bana baza ko telengande baza ko telengana boy baza ko lala libanda cardio ngala cheni pamba baza ko violer bana nani ko sitongo mindi poko esa ma wapi droit de l'homme ko yenga ngali kambo yote mama la ministre ya justice na zali boso na yo na sina yaka na cabinet ko biso ba yepsinga ke ozana voyage oyoki donc tozobeta masolo papa mama soko lingi mbongo ko na maite tozobeta masolo na quartier CP à commune à Mongafula avenue Ngwala numéro 5 concession lupango wana nde ba mama ya mama Kabeya na mobali na ye nde ba yeli na plateau na biso balingi ba mona état de droit justice sala musala nango ba botere bango lupango pendant 30 ans bana 1991 lupango zakaya bango kaka na 2000 so ba 2021 na mois de juin moto moko aye lupango na lupango ya ye o na sombi yango na l'état okopesa batano notification te ya kengana so akuti bato na kati ya lopango wana lelo bato ya kuti kati ya lopango zolalisa bango libanda azoko violer bana na bango basana na bango wana ba violer bana ya gardien oyo abatela ka lopango ba violer sa gardien wana te ba violer bana deux fois ta ba violer pour nani akene ko lukanzela ya justice te toke yi plainte yango ezali na tasi koyo plainte ezali na auditorat supérieur na kombo ya policier à village oui policier un certain Tyson aza ya inteni aza ya dodo chinyama unité na wana o bazana nazo donc PHP OK bande ko na ngai émission oyo ezosangisa maloba ezosangisa maloba tana zotala ba otanga ba koma ba officier d'excellence bande ko na ngai to sunga mboka Congo to linga pe mboka oyo yana le besala kabino ndenge nini oza papa mukolo fandi bazotanga kombo na yo na makamba buzoba moyibi viol esala kabino ndenge
Ce que banda bino balanda kango. Ba ko beka papa. Papa moyibi. Papa oyo nani détourné. Papa en tout cas ndeko nanga za papa yo na ko dia na ko expliquer biso za gardien. Mbote papa. Mbote papa. Boni santé. Santé za mama. Kombo nani? Kombo nanga papa Richard. Papa Richard nani? Mambeka. Richard Mambeka mata mwa muki. Yo na lupango wana kuna na quartier CP na komina monga fula. Ozakana na lupango wana. Bon, ngana koloba bono. Ngai na quartier CPA na Ngwala numéro 5 naza gardien ya papa Kabeya. Na kota na lupango wana na 1996. Ti moya lelo. Na vandi wana. Oui, bando fanda wana moto moko tena na ya wana tekena nga papa Kabeya atekelinga lupango to bafundi baye ko lupango wale kuma ya leta. En tout cas, ezoka musanga mingi. Ezoka musanga mingi depuis na vandi wana. Na bandi ko bota bana na ngai na koloba mwana ya na memaka ya liboso na 4 ans. Kuna nyonso ezalaka zamba. Okolala kuna te. Ezalaka zamba. Ti lelo mboka ndenge efungwami ekomi boye. Bana oyo yanga kutu bayeba ke lupango wana eza ya ngai, eza ya bango. Po bayebi esika mususu te. Me lupango wana papa Kabeya atianga. Batianga wana pe na connaissance. Ezali batu oyo batekela bango lupango wana. Baza présent me bapara bakufa me bana na bango bazali. Na vanda kawana. Depuis na vanda kawana na boti bana nyonso bao baza ba jumelle. Ba botami na 1997. Yo bano fanda na quartier wana. C'est que yo fanda kawana avant papa Kabeya ya. Est-ce que yo baka papa moko kombo John Kudia? El pangwana. John Kudia na yeba epe na nute na mona epete. Kaka mikolo yo. Nde nazoka kombo wana alobike lupango ya ye. L'état mutu atekeli ye. Ce qu'on ndaka ko bango ba pesa yo fanda ko garda na niveau na temps ko isa niveau ni. Ndako wana yo bande ko lala na bana. Lelo boye nazoloba ba viola kinga ya deux chambres na salon. Ba viola kinga bana. L'air na ke ko funda. Makambo ponga za charpentier nga nazalaki na chantier. Na chantier nazalaka musika na lala hakuna na salaka semaine 2 semaines après na yeko tala bana. So moi quelque chose ezali na yeko tika la bana. À ma grande surprise, bana ba bengi ngai. Ke papa talawa likambo boye ndenge ezoleka. Ah! Esalinga pasi na butu wana. Ezala butu am kolonini. C'est qui dimanche. Na ba 19h. Makambo elekaki. Bana ba yeko benga nga ba 21 na 21 nga lobi na kolala te. Na bengi mwana na nga ya mwasi, mwana na nga wati alobi papa tozo kende to funda la police. Nga na yebisi mwana ke bo kende déjà na la police bo porter plainte kuna na zoya. Nde na yati na société ya cimetière. Cimetière Kitsuka. Ya Kintsuka. Loko baza pe complice moye ba ya ko intervenir. Exactement. Na porter plainte kuna. Na futi mbongo Ka viol. Ka ya viol. Mwana oyo ya ngai. Bozo mona ya za mwana boye mais a bela meningite. Aza penza mayele ya kokoka te. Koloba na epe eza difficile faut ko tia matoi likamoka répéter donc ayibi penza koloba bien te. Ti ndenge ba yena ko kanga ye wana ba moni faiblesse na ndenge bazalaka na lupango wana na ba policier wana. Mwana baza ko tala télévision. L'air courait kei abimi akende ko se soulager soda wana policier wana amoni ale akangi na munoko bandi ko mema ti na po lupango wana ezali ti na ba mai kuna marquage na zamba akoki mwana nanga kuna apasole bilamba akatie sous-vêtement babandi ko bundana na mwana ezape na policier mususu azofutela na wana amona ki mouvement ndenge bana ba mwana azoko kima azokanga ye ole ko intervenir pe a intervenir te ti bande ko na babandi ko luka ah moi lipasa langa ke wapi babandi ko luka na butu wana lipasa ke wapi para ke wapi
baye komona soda policier wana awuti na sekuna azoya koya ye amoni bango mbala moko aza agité abandi kotuna nani aza wapi akimi akendaki wapi afoni portail abimi mwana nanga mpe na oyo ya suka ya mwasi ya suka bavandi babandi kotala lupangu kuna po mulili ezali courant ekendeki baye komona oyo polisi akangaki aye kobima nzoto potopoto bilamba epasuki sapato batuni ye nde abandi koexplike bango de place wana mwana koki koexplike yo papa journaliste ndenge nini scène wana elekaki mpo nga nazalaki te yo mbo bempia mbo mekana koexplike biso bandeko na eza histoire moko ya mawa mpe ya soni ozomona bandeko na so bapolisier ntango bozozwaka bato bazala wana mpona kosécurize bato bakosala babiloko moko ya malamu te donc makambo oyo etalaka makambo ya viol droit de l'homme honorable Christelle Vwanga dossier yango oyo jeune fille yoka makambo ekomeli mbo mekana koexplike bakongolais bacomprendre ezalaki dimanche nga nazalaki te nakendaki kokanga su po totikalaka misato ngai na lipasa na ngai na cadette na biso yaza na 12 ans totikala biso misato na ndako parce que bakoma bamenasa papa biso balukisaka ye papa akima akenda tozalaki na bapetit frère na ngai bakoseli bango mpe ka makambo ke bayibi babiloko basoda nyonso wana kaka basa nini tokima to biso nyonso todisparaître na lopango batikala basala oyo bango balingi dimanche wana nakekanga sui koya na ngai nazongi natuni namoni petite aka ye moko natuni bongo pia aza wapi nazoyebisa nga no tomande kotala tv nayebi te azalaki awa naki kotuna bavoisine mosusu na ngambo natuni bomoni mpia te ono mpia azalaki ka awa naki kotuna mwana ya voisine wana ya mokie omoni mpia te nde azoyebisa nga namonaki mama mpia abaluki na nsima boye papa soda alandi ye parla ebangisi ngai nayokende na nsima na baluki nake koluka ye na mato torche natali aza te naye kozwa kiti natika na kati ya lopango na vandi na bi na otala kaka nzela nyonso osala nini akoyela à ma grande surprise c'était à 19h vers 20h namona policier awuti na se kuna na lopango azomata ntango amoni nga directement akomi agité andi kobela garçon mosusu azalaka wana ya lopango mamako mokonzi na ye parce que baza mibale mokonzi na ye alobi ke yo ozoluka ye ndenge nini oyebi te ke abimaki ntango ayebi se bon arépondre mpe te moya afungoli lopango abimaki kokendakendaki ake libela 21h namona tokontika tozoluka namoni lipasa nanga awuti na se azomata lupango yango eza monene ndenge nini okobanda luka eza monene makasi lupango eza monene eza na se kuna eza bon mai baeton ya bambisi nde eza na se kuna namoni azomata azalaki mpe kobwa te nde natuni ye nini exactement azotremble azalaki un peu donc émotionné et tout namototuna ye problème nini outi wapi nde mando expliquer nga mande kotala TV courant ntongo ekei nabimi nakende kose soulager policier aye akangi nga monoko abendi nga amemi nga ti na se kuna amadi komenase nga akati nga bilamba akati nga sous-vêtement ntongo ayaki azalaki na sous-vêtement te amadi koexplike nga wana po soda azikangaki nga amemi nga boye directement nakepa papa moko azala na se kuna po ayebisi nga papa wana kuna amonaki po koloba na ye eza un peu difficile alobaka bien te soki olobaka biso bato bani ndako moko nde tocomprenaka bato mosusu bako comprendre eza pasi toyokokepa papa wana totuni papa wana papa est ce que omonaki mouvement moko awa na se te ya mwasi na mobali nde papa namonaki jeune fille oyo na soda moko oyo bakengelaka kuna bazolanda na bakokotana bambango bayisi kosuka awa epa na nga kutu nayebisi papa soki mwasi alingi te bazwaka mwasi na makasi te nayebaki te kaza ndeko na bino ngai kaka mwasi na ye nde baza na matata nde to nayoki bongo esali nga somo na bangi yobenga papa toyisi papa alobi na biso ke tokende toporte plainte tokepa chef du quartier tokende kobenga ye bongo tokende koporte plainte toyokepa chef du quartier toke tina na police ya leni ya cimetière koporte plainte kuna
tofuti bamande makambo nyonso basengaki tofuti bapesi biso 3 policier toya na bango na lopango tokomi na policier na lopango biso tokoti ale to bamoni bapolisier wana bakangi mama portail bacharge baarme bazobeta masasi soki moto ameki komata mio to moto abengi kotoki awa bakoboma motu eoza na charge na ngai mpo ngai nini mpona sali nini nake kobenga na polisi bamenasa biso butu wana mobimba tolala te ke soki problème ekwei na lopango wana eza likolo na ngai parce que ngai nini nake kofunda bango nake kofunda bango mpona nini makambo bango basali bakokofunda bango te ntongo nango toye kozela papa ekobenga biso tokende auditoire militaire ya Gombe toke kuna toporta plainte adroit nyonso basengaki mbongo plainte tofuti ye bopesa boye tofuti tosali jusque là eloko moko eza te signature ka ya pamba po basigné bapolisier bakita basala descente bayekokanga policier wana nanga si lelo komba policier ozalaki nani komo na ye ezalaki Tyson aza ya unité nini ya UPHP nazo comment est Tyson soki toke na yo ti siko na unité na bango wana okoyeba garçon oyebi ye très bien parce que carte na ye une fois namona carte na ye namona déjà carte na ye une fois ok soki ozosenga na l'état congolais asala nini na makambo poeli ndeko na po parce que moyen to interroger eza te aza na maloba koloba te oyo ekomeli lipasa na yo ozosenga na l'état congolais asala nini l'état congolais asala mosala na ye parce que eza viol baviole ndeko na nga batraumatise ndenge aza naza traumatise mboka yango ya biso ezotambola ndenge nini ka ya viol moto aviole motu aza na ye azotambola lese azolia aza lese aza libakolalisa libanda ye ifo aza motu babuki ndako balasi po bakende kofunda bango na minute ndako na biso ndenge ndako na biso babuki biloko na biso eza libanda lendi wana ntango touti kofunda toya kozonga na kati ya ndako tokota baboyi biso tokota babengani biso libanda tolala libanda lendi wana mbula ebeteli biso libanda papa pesa message na l'état congolais na général na bango bayeba makambo oyo ekomeli bino bon mon général oza para neti ngai général wa unité na ye mais c'est Tyson policier na makambo asali pa mwana na yo okozaki plainte sikoyo kosenga l'état congolais asala nini via général na bango général na bango akanga ye asubir peine na ye na makambo asali ya viol ye ayebi viol makambo nango esukaka ndenge nini tala mwana age oyo policier wana soki basali mwana na ye mwana oyo azaka neti mwana oyo aboti pasi oyo ngai nazokomona baplainte ngai nasali ti bisika ngai nakomi komonaka mutu arevolte suite ya babiloko ya boye ole justice esala makambo nango bakanga lokola ngai naza pauvre papa comme ça naza na mbongo te bon bazoprotege policier wana nakei nasali toute la journée 2 jours ya kosala plainte deuxième jour il faut bapesa nga baso toexplike bango ke bango wana na auditorat militaire général ya Gombe kuna oyo ezalaka ka banque centrale oui na bango mpe majo donc depuis 9h nakomaki wana ti 17h sans suite natelema nakota boye nani colonel wana amoni nga alobi papa zela na korecevoir yo nazongeli mama oyo ya lieutenant oyo tosalaki plainte epa na ye mama wana kutu mawa azomona te ndenge nini akoki kosala abandi kokonseye nga wana ke protege bana na yo makambo oyo namoni eza makasi colonel wana Patrick nde mutu toportaki plainte ya Dodo Chinyama alongola basoda a manipulé biso boyeti alie biso mbongo boyeti à la fin des comptes sans trace déjà deuxième fois bazo violer moi na oyo pas policier wana pas ba policier liboso ba policier ya leni policier ya capitaine o bakanga toujours a na auditorat asali 2 jours kuna ba libérer kaka ndengo na kei sans suite ti lelo donc bazibila ya kobebisa mutu akolobela biso azate l'état congolais azopona kaka bamiyibi ndo akobatela yango ngai pauvre mwasi natika ndenge natika liboye mutu akolobela ngai lelo aza te mama ministre ya justice droit de l'homme
Maman Denise, moi c'est la présidente de la République. ayogela biso likambo oyo naza ya kosuka mwana oyo bandeko boso mwana oyo naza ya kosuka mwana oyo alobaka te alobaka te mais yo zuye ndeko na nga Tyson baboza unité ya IPHP so kolanda ngai mwana oyo alobaka te aza mwana lokola mwana nga Mika mais yo zuye osale makambo osenga kosala na minute oyo papa mwana azoluka solution soko tikaki malade c'est masse ni otikina to mwana obat bayibi te il fallait ya ozwa charge na yo ou bien général ya kolanda biso oyo otaki ba garde la lupango na CPA lupango ya conflit entre papa Kabeya na Mese Kudia baza na besoin ya élément o abengami na kombo ya Tyson aya ko répondre na ba acte na yi c'est ça état de droit papa soki ozala moi message moi une minute ya suka ya koyebisa ba congolais ba comprendre qu'est-ce qui se passe na boka na biso Congo message nanga suka ezali boyoki ba déclaration na biso l'état congolais pardon boko ede ngai na likambo oyo ngai napesi motema na ngai nyonso epa na bino boko ede ngai ezokosala nga bien te lokola bino boza baparent mwana oyo nayebi te maladi nini obe soki aza na zemi soki aza na sida botelela nga likambo oyo nakomi kuna epa na bino suite moko eza te pardon botela nga likambo nga conflit ya lupango nga naza te mais mwana na ngai ndenge babebiseli ngai o deuxième fois bazosala ye likambo mpo bazomona déjà faiblesse na ye alobaka te agangaka pe te donc aza mutu moko aza mu koloba na ye il faut kotia litoi il faut ko biso moko tokomprenaka alingi nini azoloba nini awa azoloba papa ba ventre kotoyo donc azoka pasi bon nayebi te eloko nini ekoyelanga mwana oyo ok merci bandeko balandi eza émission nayebisaki bino eza émission moko ekosala bino malamu te mais ifito lakisaka yango parce que tokoki kofandaka te bozokosaka bato moi un groupe déjà tout ça va absence de l'état ekosala pasi mingi omoni peuple congolais peuple nanga bakosouffrir ngai ndeko didie kikuna kozala malamu te nakoloba kaka nakolela nakokufa elongo na bango parce que bino boza baministre mpo na bango te yo aza violé alobaka te bakolala libanda na ministre bazangi meme ndaka koloba mama na minute oyo na papa John Kudia bakomi na niveau nini parce que ngai nazo déjà donc dépaysé na John Kudia ngai na John Kudia ko John Kudia aboyi basamba likambo bakata yango na tripe ya ngalie mesika ye moko amemaka biso po mikanda yango ye mutu amemaka biso na tripe ya ngalie siko toko makuna to samba lelo ko mike bas to kita sur terrain yala ke sebiloko na ye onga na bebisaki na lupangu na ye John Kudia lobike bongo te ayo tozonga na appel esika ya longola ki biso azongi spécial mikando ezali appel te hein soki natali bien boutaki kuna na parquet yango boke tribunal bozongi su parquet sikoyo asengi appel tokende so na appel na Gombe le temps tobongama puisque bapesi biso mikando jeudi ya le 4 lelo toza le 7 po tokende kuna le 8 po tokende kuna ntango misala eza kosalema ye dimanche azokende kobuka ndako azolalisa bano nyonso libanda na pasi nini ata lupango ngo eza ya yo tokosamba te bakati babike lupango eza ya yo na ulongo bonema na kei na tikelo lupango na yo ata lokata azofutele pa na yo soki okobimisa yo ye kaka boye ofongoli poto bwaki libanda mama nalingana tuna mutu na mboko ntango bayaka kobimisa bino est bapesaki bino document basilifaki bino avant ke bose préparer l'état azoya kobimisa bino eloko ye wana mutu azola na lupango papa bapesaki yo mukanda eza wapi bayekaka mbala moko bakonta na lupango bandiko morcelé o baza koluka ye banégocie puisque pasteur moko atiaki église na kati ye mpe alingaki kozala ame babengaki na place ya mosala babengaki ye na hotel oyo ezali kaka na avenue ya CPA wana hotel Bella Rosa babengi ye ke ezali etonga ya nzambe tokokolongola yango boye te topesa moyena $1100 odeplace iloko na yebi bokopesa ngai bien kasi ngai nazwaki engagement na bino te engagement nazwaki na papa kabe soki papa kabe yatuni ngai mbongo ye bino kopesa ngai eza mosala nini naliaka biloko ya ndenge wana te raison pour laquelle kola boyaki mbongo
bamonaki ye mpe na miso bake kobuka eglise wana kasi babuka eglise na minti na babuki ndako bakili banda sikoyo ye lokola bazali komona ye te mpe libanda bango nyonso losambo ekotaka lisusu te donc na kimi ye lokola baza koluka ye aza kobombana abi nali kokutana na bango te ti makambo ese mpo ngai nayebika papa kabe ale lelo lokola bamoni akeno yo lokola oyebi nzela auditorio esika sikoyo tobwako libanda nde baviole mwana babwaki libanda bakamati ndako babuki ya solo da bozoviva na monde moko l'état aza te l'état azaka te l'état azaka mpona bamiyibi l'état azaka mpona bamiyi koprotege bamiyibi baprocureur bacolonel bagénéral nyonso bazaka na nsima bamiyibi oui mama olobaki lipango eza na baba yani eza na quartier eza na ngwala quartier CPA Mushi donc avenue ngwala numéro Numéro 5 5. quartier CPA commune ya Mongafula na répété susu avenue ngwala numéro 5 quartier CPA commune ya Mongafula ndeko kolanda biso so lingo bwaka mbongo na mai kende yo pe ndeko John Kudia ndeko John Kudia ndeko John Kudia na bengi combien de fois toliaka mutu ya ngula litoyi moko te soko moni ke makambu mama kabeya na mwana na ye na bandeko balebeza lukuta memela biso pollution la trahison na zalao yo pe yaka pesa point de vue na yo droit de réponse ezali garantie okopesa avis na yo ke makambo document mama lobi contrat yango oyo azwa lupango depuis 1991 ye bimisi oyo eza avant 91 non olakisi na bato oyo tsaka place na avant ndako obuki yo mto tongaki yango pasteur wana oyo bobuki église yo mto tsaka église bapondu yo mto lonaka omengi ko expliquer biso c'est ça eza tete boyo akana mboka lelo oyo gangitisme mo bande ko régner na service ya justice en tout cas wana to ko sepela penate biso ba didie ki kuto ko sala ka sima tout wana oyibi lelo le moni biso okosi lelo le moni biso et miso to comme moi pe sala pour pa peuple ça bango to comme moi pe ko sala te ko exister te comme passe peuple a ko souffrir peuple a collé la viol yango de kwa mwasi akeiti lupangu ndako babuki église babuki mama kabe ya libanda l'état za wapi mais kako oui papa kabe ya pe akufi mais l'état za wana gouverner c'est prévoir sangisa tous les deux parties fandisa bolingi muta kufa susu eloko moko ko ya bombo ya station direct o arrestation dans l'immédiateté ba magistrat pour sangisa rabatu ndabo kabola rabatu ya boso mitu na loyenge na ko bota ba magistrat ba miyibi ba procureur ba miyibi bazo protéger ba miyibi mama message ya suka kopesa na message ya suka zaida za ko senda mama banela susu pour la bague mama la ministre de la justice mama la ministre de la justice mama ngai mama kabeya naza na bana na balabala mobali akufi likolo lupangu oyo okuja ye kokanga na Sofia oyo atini maloba ke nanya tamakolo kuna te bino bakabeya ayebi biso mikando ya ngai nana moni yango te me ayebi ko défendre mikando akuja muyibi ngana sombe lupangu depuis 1991 kuja ye na 2021 boko sakisa mutwana te boko kutuna yete soki lupangu eza yakuja bosi ni fiye ngai sur place ye yo mama lupangu eza yakuja na ba preuve boy natikela kuja lupangu na ye naza kosema mama la ministre kotika ngai te mama Denise Nyakero naza mama lokola yo za mama talela nga likambo oyo papa Tshisekedi Félix Antoine Tshilombo kotika ngai te naza na mutu akolobela ngai te ngai nayebana ba généralité nayebana ba procureur te yango nayepa na yo nayekolela pa na bino bakonzi ya mboka bokanisa ngai botala ngai mwasi naza kotambola naza na pasi malobonga naza kosenga bino yango wana ok merci oyo baka malamu to ezali baka mabe makambo zo fingisa mboka na biso Congo ezo sisa le kumu ya ba magistrat ba avocat ba généraux na ba ministre makama pang ministre urbanisme habitat boza ba étiquette te boza bo sala musala makambo mama tanga koloba boy asomba lupango depuis 1991 mutu na 2021 aboto lupango tant ministre na ba déclaration na télévision sala bino ndeni importance na bino ezala pona nini oza ministre po peuple congolais bazalite oza excellence po bango bazali so peuple congolais bazalaki te bato bazalaki te bango bengo excellence te bandeko na te kola kozala motu ya malamu tosunga mokonzi ya mboka motu asigné mokolo to anome bino baministre po osunga ye gouvernement oyo bokosala nini mbongo état de siège ekendaka te basoda bango ya balemi mosala batiki baplace nyonso bazwaki 0 état de siège
na minute yo libongo tulu likola bana ni gouvernement mbongo ko ma $100,000 awa kuna ezoko ma 10,000 90,000 zo tikala awa ezokende wapi ebité eza des sièges ezalaki sawa mapangu yango ekokende batu bakolela matin midi soir peuple congolais kolela papa Mohamed kuna na commune na Sel lopango qui ça chaque jour donc na Congo qui chasse na biso ba criminel bazaka sous-souté et comme kaka conflit parcellaire succession le parent motivé ezali détourné c'est ça ba conflit pour na nini ministère ya affaires foncières et ko sala musala malamu te ministère ya urbanisme habitant dossier garanti comme na niveau ni bandeko na ngai to sunga mokonza mboka to tika théâtre na gouvernement to tika théâtre na sommet de l'état to tika théâtre bandeko na ngai to sunga mokonza mboka to sungana to lingana na ba moko ndete ko sunga mboka na biso Congo mandat osikali comédie osikali mula boni bilan kala militaire ezala ka bozo ni bilan yesuka ba continuer sacré sur ce je suis le chef de ozo c'est le chef de l'état na kimoyibi ozo c'est le chef de l'état kimoyibi très que escroquerie yako somona batu zo union sacrée faut la keba ndeko na ngai yo to yipa so bunda keba na batu bazo yaka na loyenge na union sacrée talaka bien ayeko boma na boko linzaka to ayeko sunga bino bozo comprendre te bo fongola miso bandeko na nga tala zo makambo na zabe ya kosilika makasi na lingi changement na lingi so batu ba ina plateau lelo lo yiba ya susu na plateau na ngai te ba kende ba benga ngake policier trahison bakangi maman bazo sur le pangu na c'est ça na ça besoin na plateau na ngate ah ça tribunal te ça parquet général te absence na manque ya leadership ya parquet na ba tribunaux ne ba parents oh ba comme na plateau na biso bo ça ngusa ndengelongo bante ne te bande osataka kabila ne osataka Félix te comment sunga justice oh que justice fait sunga biso justice est tombe la mboga mais bon ta justice ya mboga Congo lelo za son ndeko oyo alo barate asa violé policier na zawa et c'est la intérêt bo bisa ndeko na bila violaki même yo policier ko battre la moninga le policier un jour ba on sala mo no bende mwana bo aza mwana ndeko na mo bala botu mwana policier pe wana zapela mwana ta robota pe un jour c'est comme Elio bandeko na ngateur los amitiés ya malamu manix to kutana lobi